Hein? Batu na bango Bezbula. Tasi weraza. Autant ba musa bibo kwezi. Oui, olobi ala lobby. Ya mona ba mitia mabe wana nyonso lelo ba bimisi yango. Yoko bimisa nzembo na bimisa album na concert awera. Kaso misali problème. Pour la minute ba twazo la le 15 wana ba ke le spectacle makambo sa mabe yoko bimisa kaso miluki problème. Betande yembande binande yam talobango keba salango atika po adi atika po na nini déjà ko kasolo ko awemba te awemba awobina ta obina wat ta profiter ki na suka wa concert awingi akansaka kozonga na concert awingi simbi te asali détente na matanga sege do senti que papa chéri faut zaka mayele na bato zana bango bezbula za ingénieur atika ba betaye ba pesaka ko hotel moko boyi baba monter niveau ba tutai asala ngo suste atika wana ingénieur bezbula ingénieur ba AC ya bon sana ba frigo so ba ne ba réchaud akangsa ba nini comment non ba résistance akopo mo na résistance mo na ya ko ibata courant na yinga nzambi tala wana bezbula sala ndule tika na yo vi ya wera Weranson abimisi batu mais on reste ça chômage na Congo bon bezbula okotangeli nani bezbula abimisa ta mutu moko te mutu ko tuyemo na kati ya wenge baninga bayemba ba patron ba pesa ba mbongo ya zoyembila mama mo balamba malewa na ista tasiko yebisa ma monta bongo wenge bazoka bola banzembo ba waka mutu suka kaka mama ise meka azala malewa na nina ista bapoka soka utinchik akenda ko dame lelo yala ndela yango wana bo banda rigena kendo yo kale lisusu combien d'albums mabeta azwa bana batamima bango poto ndeka bakenda na yo kota libala yemo pa koti libala siko bozo bene Mario ya Mario na poto tiboni Mario bata wengi on est azana besoin l'aime suspect azwa tama mwana mwa melopose ya suka tapa masi nani ba pesa tama beba ya melopose botika via fanda kimia agebeta na hippodrome te eza na festival donc nzamba zo lokumu po nazaka na posa vie wana makasi po mama nanga lingaka e 3 ndobi to banzemu ne mingi on a mona comme dirait pourquoi mutazama na temps ko vivre bozo lukele liwa ko felo mide mais oui hippodrome nazo bisa ba lukele liwa mais ça que ça qui festival te boko mo kena vie eza festival te eza mama na ngai bino bata wenge ko vient na comment non vient na comme kolo botika ko lukele ba problème bozo lukela ye biso na bino to fanda ka makambo merci amona mama si amona na ndako boyebi te tala même so via zo tamulo santi ko tamula ne komie bato bakola mais comment pas tala même so zo tamulo comprendre peut que non même veut volo ko tamula ko tubi bo pesa via na conseil a forcer na lisusu te ngana baki kuta beta ne ba acoustique dai mukolo ngo pe tozana ye alobi na biso aobeta hippodrome 80,000 places assises soko zo beta pour l'accepter biso liwa na yo merci mais so zo beta pona kolanda bato to ala na posa wakunda te to kunda na sege to kunda sege to zana posa vie wana to kunda sege to zana posa vie na et puis na mawa ba biloko ba segane zaka soko longo segana balandi na mawa de balanda ba Adolphe na mawa bayoka la mawa bezbula be balandi na mawa ba fondé Didier Masela balanda ka bango na mawa mara moko contrat liboso ya MLC ba pesa 50,000 ba mission ke se kufa aza atana niveau de écoute ko tia atana niveau ata ba déplique te mazo luka wera na ba problème nani depuis ka voyage en orchestre yebite bongo comparer bezbula na déplique bongo aza na niveau déplique ouais ça musique na kala beta tia niveau déplique ba déplique ko comparer bezbula na déplique aleki bata baba c'est pas non o ba se pela tenga ne sigo na lobby bon babo ya pwani. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce net moment, vous êtes tellement nombreux. Alors, l'émission est venue, on est sur www.delogitv. David Wembe, Masolo, Yabalabala, comme d'hab, toutes les choses qui se passent ici en Angola. C'est un David Wembe, Sakabinango, Nabet, Arabo, Masolango, Nengeni.
et c'est pas ça qu'a vraiment na mboka oyo masolo ya balabala. Toujours, merci beaucoup à toi, bonne année à toi, mon boss Gustave le grand Baoba. Grand Baoba, donc kota masolo balabala et ko sala bien, papa na Joyce, papa na bébé Gustalinia. Baoba na tout basa na mikili banini donc na mama na bango donc bozala na David Wembe et ko sala bien. Lelo tozana sénateur, addition des sénateurs comme d'hab. Et avec Adisha les sénateurs, on va se parler à long et à large. La réalité, aux gens qui s'est passé, la musique. Adisha les sénateurs, commandant breveté, Boitard. Boitard David Wimbe. Bonne santé. Ouais, santé Kimia. Tout ça, pena pepele. Très bien habillé. Merci beaucoup. On a l'andarayout. Adisha. Moi, je suis dans le studio de Lamba. Finissage, je suis dans le 15 avril. Donc ça la finissage na poto donc to ba ke ba mission tour ba zo pe chance wana ba ya ba zwaka ba fanya ba studio ba zo mona pena ba prêtre ba zo ko solana bango ba zo senga mabanga ba zo senga makambo bele donc nde to ki no robeta le 15 février na Paris na une grande Paris na France nde au mona après concert nde to continuer finissage ya studio na biso po to livrer ba tumorote. Ouais. Tu sais pas si bas. Tu les gens qu'on se comporte nani na marche. Mais tu na mindele au moins attaque les bandes à grand arena ba mindele ba sala ki spectacle tout se passe ba bini chorégraphier les kelinga ne mindele ba zobina na bi que c'est que mindele pina ti le ba zaka na posa wera donc ba bini danger. Na Kinshasa pe tout se passe si bas izo beta. Partout beta na ngo. Partout beta. Tu dis que bien lelo musique e koma na ki mutema mabe au moins msusu DJ mo kaza kamutaki ngandi. Nazomona que musique soka zobeta ngo treza le roi ba kolobela mutu na bango trote lelo makambo koma ba parti pris. Quand on est dans mon article, le moment journaliste angolo mon azarana kinganda zana kinganda. Yone na mona ozarana na mutu. Et le kotati na baba o mona pena que non DJ zarana na ba musicien. O kobeta to musique malamu ngeni yo DJ za mutu ya mutu. O mote que o linga kobeta mutu mususu te kwando etufe bato po bi que yo faut se pesa bato na mutu yo linga. Donc on demande ba jango pena e baby ming mais tout se pesa siba. Et zo tambo nango bien ba DJ o bazala bango normal ebi que musala na ekobeta la bato. Babeta na bango donc c'est normal. Préparation à concert il y a Ranson à niveau photo. Au banda musique ils ont une photo. Ranson on a livré concert na été. Siko azo ça la préparation on est. Préparation. Azo ça peu sur plein. Ranson à lelo. Azo sur mutaba plein. Mais bientôt déjà aux hommes on tous aussi ça va billets aussi là. Biso to teka na biso na kimia toza na biso batakolo bato to sala bo sold out na bino nini bo biso to bata bongo te. Biso to mukolo la ba mukolo ba la saye ko fanda kimia mwana mutu la saye ko loba. Donc biso ya biso bo mona ka les jours J bo moni makambo ko leka. Pina no bina bino o kanga yango tito ko zonga ko za na concert moko te ko beta na 2025 na poto ko beta manoko concert na le 15. Le local appelle le roi de la forêt mutazo fungola 2025 on a concert à monene. Boye ba concert tout ko yana semeza na concert comparé na yango te. Voilà, ce nom est le 15 jours. Si tu recommères décembre 2025. Concert les gars, ouais, et aussi la Rosalati. Ah. Ma concert de na Paris wana. Yango na lobi na yo. Yeba déjà. Yango na lobi na yo. To kopesa nyonso bato bazela na concert. Biso ko beta concert lelo te concert e komi makambo yo kana ki bozo ko rango sustain non. Biso to kobeta o bato balingaka na concert aye amoni concert a comprendre belenge non na yaki musique na toki na bini na yoki bien na komozonga siko palais biso to koyebisa bato mais kota la pe boyewe ranson tozomona abeta ba concert libanda abeta ba concert na Paris wana azalaka na ba musicien o le mso bato bayebaka mais ti lelo comme si bato balobaka we ranson ba musicien na yeba na rasute. Au moins, il peut poser problème à concert de Ranson et tant que l'homme de bureau pena. Tant que tu as parlé de sport, na yeba ba ministère to betara na ba. Tant que tu as parlé de sport, premier concert na biso to kenda Londres, to Paris, to beti parler de sport. Bat ba découvrir ba on kana concert. Ba bi ke o Adjani, o Serge Mabiala, o Kingandi. Qu'est-ce que ba on a concert wana ti? Eza pe ka net ndenge mo na ba o bazalelo. Do ba yebi bango te, mais ceux qui ba kena ba on a concert ba représenter bango ba ko yeba bango. Bango ba yaka pe ka mbala moko te ba yebani te. Tu as oyeba bango ba beti concert nene ya ta rapport de presse le ba nyonso ba ganga mutabeta ngota paruya. Ba yeba bango partir wana, we représenter bango nyonso na ba ministère. Donc c'est tout. Bato ba fulaka bango bazaka na patience. Bazaka na temps faki ba travailler ayeba o le msusu ya yaki na ngo ba accélérer. Mais abana ya lelo akomuka soka yembi, akomo boulot ba meme poto, akomo boulot kende boy, akomo boulot ba sala yeboy.
donc on patience ene eza na bango te bazoyeba na susu waka minute moke azoyoka na lisusu te mais moto nyonso aza na patience lelo bato ebele ti tomonaka baparfait d'hiver bazalaka na nzela lacoste bato ebele bayebaka ye te mais lelo déjà parfait d'hiver bakoma kobeyeli na nzela parfait d'hiver ozo comprendre eza na bamusicien ebele lelo toyebaka Jamaïque na makambo ya Vodacom alekaka boye makambo ya Vodacom esili mpe kaka bongo mais lelo tout le monde ayebi Jamaïque grâce à le roi de la forêt donc bazoyebana eza na likambo ya temps mpe patience soki ozali ozwi no temps ya koluka oyebana yo mosala okoyebana no kaka bango tu wana baza na bakoyebana yebana na bango bakoyebana. Merci beaucoup à toi, boss champion David. Boss David, champion. On a venu à Chara Nangam, Tassala Nangam, Bolam Ebele, son a coûté naïe, alors bara Chara Oyayo. Moutaïbi, secret à visa Namboga Oyo. Boss David, champion. Champion ya visa Ngam na Olo Bango na Masura Balabala. Boss David, Sala Bolam Mingi na Masura Balabala, et Kosala bien, Fiston Mukenda Beda Sudangola. Ngana Adrisha to fandi sika moko to beta liso na yo on lo basuste Fiston Mukendi abeda shuda ngola ngana Adrisha to fandi to beta liso na yo Jonathan Kuzu Aigle pesa position ndenga balabala soko fininga bon ngana zaka na balabala ati sur le sénateur na ndenga wenge to sola masola bana wenge komona Blaise Bula azobimisa album na ye même jour na concert il y a Weranson et zo soit bino pourquoi so yeza na ngoka musique na mono linga le type en trop oui on linga mingi Blaise Bula na mono linga le trop le ka Weranson hein on linga nani Blaise Bula de ka Weranson azande bona ete bazande koneni a camarade tu va camarade te baza ba petit ya ba wera na kati orchestre baza camarade ya wera oh yo moni première yo monaka première réunion o salamaka nani Amadou Diaby tanga bengisaka ba administrateur omonaka bango bazaka JB Wera le makaba na Didier Masela ba camarade na bango te wenge nde kosaka biso tomona bango ensemble basali clip omoni bayembi banini mais tant bando ke nokofanda esika moko ndenga na tofanda bomwa JB na Wera bafandi awa moto okomona fondi okomona ble nani ale makaba bongo baza kuna so ngalo batombole musabatu ne olingi batu na bango Blaise Bula tasi Weraza batomba ba musabi boye kwezi oui olobi ala lobi ya mona ba mitia mabe wana nyonso lelo babimisi yango yoko bimisa nzembo na bimisa album na concert Wera kaso misali problème po na minute bato bazozela le 15 wana bakende spectacle makambo esa mabe yoko bimisa kaso miluki problème le problème n'est le 15 février et non na koyoka ye asimba moko pona mutu nyonso asimba kisi moko toyebi etikala le 14 février bayebisaka kaka yo ndenge oza na fosa elaka le 14 février donc na vi na ye musique ne bakoyoka wana mosu yoka tokofanda oyoka musique ya Blaise Bula bayoka eka le 14 février donc sel kisi asimba yango wana yo bakoyoka eka le 14 février pondération ebeta pondération kasi mpo rigen azalaka ti na atombolaka album wana eza rigen ye mo Blaise Bula te na otombola wana nini bakri toyoka kuna bato abinaka ezalaka pondération ezalaka ya rigen ti vocal esala succès na ensemble na ndenge nini yango oyo mutayemba yango rigen mutayemba yango ti bo banda rigen akende oyokaki lisusu combien d'album abeta azwa bana bato amema bango poto ndeka bakenda na yo kota libala ye mopa akoti libala sikoyo bozobenge Mario yaka Mario na poto ti boni donc il faut oyebaka ntango ozoluka diversaire luka badiversaire baza ebele moto ozolokelaka diversaire aza masa na yo te kotikala kokóma wana te eza oyebaka nakateno te oyebaka ke Weranson na Blaise Bula bande oyebaka fo moko na wenge bande mavoi moto anda koimite Wera imita Wera bala baloba makambo Blaise Bula aleki Wera na koyemba eza problème te koleka Wera na koyemba omoni moto ayembaka bien omoni jibe mpiano jenta na mbemba danger na wengi yango omoni ti lelo abima azala jibe so yo oyemba danger bayoka wapi Wera yemba danger na wenge ti lelo boyokaka ye azaka Wera so yo aleki Wera na koyemba nani ayoka ye po moto aleki motu ntango abimaka toyebino bamaison moko totalaka ti oyo aleki oyo me ntango omoni abimi omobeleke oyo alekaki bato azosala makambo telakisa ti bato mosusu bamemba mpe danger na misu koleka wata wapi bango
tant ozemba danger tant ozolongwa kende pene ki danger na yo bakamwana ki danger na ye kinda ki danger kodiembela na nsima bato ozodiemba na nsima mokolo odiemba na nsima wera parce que tozalaka susu ensemble te motu asala ki danger na ye Desibula bande kodiembela na nsima ya asala ki danger asala sikoyo ki danger ye moto grand chanteur oza na succès te grand chanteur bayebaka nzembo no moko etikalaka oyemba na Saint Valentin lokola ezalaka na makambo basi balingaka makambo bakotelaka bango tala omoni lelo omona omoni bamisie ebele mingi bakenda na bango banzembo kota basi po mwasi alingaka baadore mwasi alingaka bakumisa ye mwasi alingaka bo lokola balobelaka Saint Valentin mobali lokola abimi yo mpe bima tikele ye nini na mbetu basi bakompanaka bazotinda biso na mabe po mwasi so opesi ye conseil so oyebi banzembo aredi mingi basi basalela yango challenge soka nzembo aredi bato basala challenge mwasi pena libala tuna sango awa kozoloba na ye ti babiloko bapesa bato baconseil omona mwasi osala yango te babiloko babondela basi yango basi balinga nzembo mwa lokwa adoraka trop basi yango moni lelo etikala soki batie mwa le 14 ezonga mpe kaka le 14 pesa na nzembo pesa na eloko te pondération witi kuna donc chaque coup tovie na biso eldorado apesa ye mwa banzembo abi alobi kena oyemba na rigen nsala mwa boye Desibula aza na banzembo te Desibula banzembo vie na biso ngiringiri vie na biso eldorado mais hémorragie oyo mpo kokata yango ezosenga nini ekosenga nango eloko te nga sikoyo nga naza la bouche autorisée ya wera nga nalekisa mabe te nga okoya na osakani na maison mare aire mona obetakaka mais so omeki na wera sikoyo nandoyelako aire nyonso olembanga nde moto kolembanga nga azaka la bouche autorisée ya maison mare te nga azaka la bouche autorisée ya wera ye moko likambo maison mare nakokota nango mpo eza orchestre nanga mais soki oye na makambo ya wera nandoyaka kaka ti ye moko omona pene kolembi obike na lukaki makambo opwani toye sikoyo atouche nde le roi de la forêt donc fo alembanga naza na ye aire nyonso fini wera na mbote esui bino ntayebani te yaloka moto moko akoti awa nde tika moto auti koleka awa akoteli biso na plaka na banda apesini biso mbote etaleki to tele moto moko auti koleka biso sikoyo aza client eza lokola ye donc moto moko aya apesa moto mbote bayebi ye te donc echoke nango na eloko te esali nango mpasi na eloko te esa mpasi na eloko te wera ti lelo aza na orchestre wera bimisi population alongoli chômage na kati ya mboka lelo bamisia wera oyo balongwa lelo bazogarde combien de famille na kati ya baorchestre na bango yebisanga epa Blaise Bula omona nani musicien moko abima aya awa yemba asala orchestre oyo musicien Blaise Bula kaka ye moko Weranson abimisi bato mais oyo asisa chômage na Congo bongo Blaise Bula okotangeli nani Blaise Bula abimisi ata motu moko te motu kutu ye moko na kati ya wenge baninga bayemba bapatron bapesa ngo bambongo ye azoyembela mama moko balamba malewa na ista sikoyo oyebisanga moto abongo wenge bazokabola banzembo bayembayembayemba moto asuka kaka mama ise meka azala malewa na mina ista bapoka soka auti nchik akendaka kodame loyelo oyalandelaka yango wana ozokompane en tout cas ozokompane so wera sikoyo abimisi bana balongoli chômage au moins oke mpe héritier okuta aza na plus de 36 musiciens kene pas faire aza na plus de 40 musiciens oke pas fabrique aza na plus de 30 musiciens siko bafamille ya bato wana bamina nkomba wera yo sikoyo ata moko oyo toyebi kele miso abetaka ataki ngongolo abima te moto alinga asala effort mista oyo gémérose mais simba mpe te lokwa autaka na mokongo ya moto mabe ya libabe ake na demarke asalimo bavocal na ye akoma koyemba nde na jile te bapesaki bavocal aye mpe maison mare bapesi ye na nzembo mais lokola autaka na mokongo oyo eza déjà pourri epola Blaise Bula aza mokongo pourri mais aza nani a mokongo epola ti tala nani mista na biso auti kokufa oyo azala misien na uta pota zonga abundi Willistar abundi esili te masa ye okende yebisanga mutu nini oyo akenda na Blaise Bula mwana bato rigen ti akomi okoma lokola liboma akomi koyela ke pa evie boze esimbi te mwana akomi liboma bakomi olande na bafulu ti mwana bato aye okufa donc baza bato moko oyo batambola mabe na vi bato nyonso baleka na nsima na ye mabe kaka moto ezokomela bango mabe kaka moto ekomela bango yebisanga nani aza bénéficiaire na nzoto ya Blaise Bula nde babima wana bana wana lelo Willistar aza te akenda lelo so tozwi rigen akenda akufa so na nani ovi ya nani chasi poto nani gémérose azobundabundabunda zwelanga musicien nini oyo bakendaka nde bakendaka basalaka pondération witi ndamema bango na poto mbetelanga musicien nini oyo abundaka azosala succès aza te non mais faut mpe kopesa Blaise Bula coup de chapeau amema bamusicien poto
Non, non, série wana wera azotambusa azobimisa na bapaster na église wera aso aleki libanda balabala na bino kino église ezobetaki wera aleki na paster abimi na bible wapi namona wera neloko nini pondération uti esala bato nini ezalaki album moko boye ekutanaka na chance moto auti na mwa makelele wana ya bcbg bato babe ata ozwa mwa chance akoyoka ye to autana papa chéri to tana ye moko akosala eloko nini nde bato bazwaka mwa chance akoyoka ye epuis na mawa babiloko basekana ezalaka soko olongo sekana balandi na mawa nde balandaka baadolphe na mawa bayokela bango mawa mawa bafonde didie masela balandaka bango na mawa mbala moko contrat liboso ya mlc bapesa 50 000 amela bamission kese ekufa ozo comprendre bato mosusu balandaka bango na bamawa donc bezbula balandeli na mawa adolphe balandeli na mawa fonde balandeli na mawa bamelaka moko musique ya Congo bosala bajete baweka bamibali baweka bamibali ti omona lelo bamise mpe lelo totanga bakombo na bango bakombo misi azali pa wera miso ayembaka na wera bino bagrand chanteur obimisa misien te yo so disant grand chanteur oleki wera na koyemba oza na misie miso oyo bateyemba babeti to babi misi Blaise Bula nani sikoyo personnel rike nayembaka pondération witima moko mpokelandi ye ti pokelandi ye lelo mona bato ye wana kenda gémérose ye wana atikala bisa bavokale ya bato tiaka bavokale na baorchestre bato Willy Star kutu ye atikala kana ata koyemba te ndenge basala pondération witima bango bake na bango mpo to mpe atikala nde mpe ka ajika na ndenge ayo ya lelo mpe aza ataki donc mutu moko boye aza ata na niveau doye kutu kotia ata na niveau ata ya badepliki te mazoluka wera na baproblème nani depuis qu'avoir genre orchestre yebite bongo comparé Blaise Bula na déplique bongo aza na niveau déplique oyo eza musique na kala beta tia niveau déplique te ba déplique comparé Blaise Bula na déplique aleki ye batababa ba se fait non basepela te nga nde sikoyo na lobi bango baboya pwani bayebisanga siège esika Blaise Bula arepetaka mais déplique ana siège te bayebisa ngai banda asala album ya pondération 8 album nini abimisa mais déplique ana baalbum kasi déplique aleki ye te botoloba makambo tokoza fo tolobaka siko makambo oyo bacomprendre mutu oyo azali fo koloba makambo oyo mutu oyo azali depuis katiaka date ti natie date nakobeta boye Blaise Bula mpe atie date abimisa album même jour na bino bobeta tala na bato aosala na bango bavideo mosusu komo nzinzi moto azali na banzinzi moto azali na bamakwape moto azali na baproduit otasiko motu moko osantike vie moko alekana ya kolekana bosunga ye asala nao miziki ye alobaka ti beta nde yemba nde bina nde ye moto ayaka na eloko wana ti ye moto alobango beta nde yemba nde bina nde ye moto alobango basala yango atika mpo adini atika mpo na nini akoyemba akoyemba te akoyemba akobina te akobina wapi aprofitaki na suka mwa concert awenge akanisaka akozonga na concert awenge simbi te asali détente na matanga sege dosanti ke papa chéri fozaka mayele na bato oza na bango toza na makambo ya mawa orchestre mobimba bazolela tala fonde masela ndenge alelaki me moto aye na orgueil ayeka bamona epai ayeki na matanga bato bayeki na mawa na orchestre na nini na journée na bazali te peneke moto aye kolanda ndeko na ye akufeli te tokufeli mpena ko azalaki leki na biso akoli na miso na biso motu to otya mawa motu to otalaki te place oyo eza place na bakomona bakomeremarke nga te biso kotokanisaki yo babengaka yo moto otanga mwa mingi ingénieur moto abwani yo moto amayele okolakisa bato maturité oyo wana boyebaka ke non te ye atanga tro ye azanga na makambo bato batanga mingi nzoko ozaka zoba omimisiki zoba no na miso ya bato ozo comprendre nzoko oza mama na bourrike miziki so ezosimba te oza na mosala oyo ekola obimela ingénieur yaya malgré tout babetela yango mpona ozala makasi na koyiba bamonte zongela mosala na komonte ba ac na plaka na banda ya kutu tolukaki mpena baingénieur ya makasi mpo ba ac elekaki makasi faye batindela ata billet wana ozoyoba ingénieur Blaise Bula plaka na banda faki etindele mpena billet ya komontele biso mpena ba ac Blaise Bula azalaka ingénieur te atika babeta ye
bapesaka quoi hotel moko boye baba monter niveau ba tout est asala ngo suste atika on est ingénieur Blaise Boula ingénieur ba AC ya bon ça na ba frigo so ba ne ba réchaud akangsa ba nini comment non ba résistance ako pour mon résistance mon ya ko ibata courant na yinga nzambe tala sala ndule tika na yo via wera posola ndi wera ko pema boye abika na minute so aya na posa so ka 5000 balles na ba musicien ba utapa na ya kozwango yo ato muki $50 ozwango pa nani pa mise nini yo ebimisa na yo aso na posa so 5000 balles et pas musicien na ye o balongwa pa na ya ozwango na yo te Adresse le sénateur par rapport à l'actualité tout le monde a concert ils ont une photo au moins on est ouais en son ailleurs au bête place moi mukie Kofi ailleurs au bête place moi munene moi différence c'est ça ouais bien na sepela ka mingi poto na landeli yango na yo comprendre que ça festival ke ba robeta na bango ba tebele donc yende azalo rola moi ba tiepe moi en tête côté ya Congo mais ça na festival ça festival donc nzamba zo lokumu po nazaka na posa vie wana makasi po mama na ngalinga ka etwa ndobi to banze mune mingi on a moi comme dirait pourquoi mutazama na temps ko vivre bozo lukele liwa hein ko fait le midi mais oui hippodrome nazo bisa ba lukele liwa mais ça que ça qui festival té boko mo kena vie ça festival té ya mama na ngai bino bata wenge ko ça festival suka na ko mona ba kombo ya bato ba kobeta ba kobima wana ça na festival d'ailleurs la musique masala bala bala comme ça combo batali ba vidéo ba biko to yaka ya na festival ça na festival donc yango moni ya kobeta lo wa mutasuka na ba mise to ko tala ngwa e ko ko ngo jiye za musika to ko ta février wat jiye za musika to ko zonga eza nango festival et eza concert ya le quadraye moko wera obeta azongeli kobeta na poto obeta place moko ya ba 8000 mais ve quadra tembala moko na plus de 70 000 places David je viens na comment non je viens na comme kolo botika ko lukele ba problème bozo lukela ye biso na bino to fana ka makambo merci à mon maman si à mon na ndako boyebite tala même so via zo tamulo santi ko tamula ni komye batu bakola mais comment pas tala même so zo tamulo comprendre pena que non même ve volo ko tamula ko tubi bo pesa via na conseil a forcer na li soutenir na ba ki kuta beta ne ba acoustique dai yene ngaza wana mo ba système na ya zalaki nango wana zo beta ba guitare na ya zo imbagane na mingi solo akosala yango wana botika ko luka via wana ba te belé bazana na posa na ba mikolo no so zalaki na bango tozala bango lisusu kasi mukolo ngo pe tozana ye alobi na biso a obeta hippodrome 80 000 places assises soko zo beta pour la biso liwa na yo merci mais so zo beta pona kolanda bato to ala na posa okunda te to kunda no sege to kunda sege to zana posa vie wana to kunda sege to zana posa vie na botika kotinda vie na makambo eza susu ya yeti ko faire azobeta concert wana pour la sa bino ke ye aza alors ça biso to bozo na diversaire so na diversaire bana wenge so bana wenge kana sima ya kofiolo mide to zana sima nene non bino bobeta basala mike bongo biso sala mike to beta ya zo beta festival bongo différence eza festival concert ya linga beta to yeba kwa linga beta ezaka na arena rata ya nga beta arena rata ndi mais wana eza nango festival papa yo mona na place yango te hippodrome yango ozolobela na omona te na fili na nini nakende kasi nasala yango beta mpe na balakso ndenge ezali courage vie lokwa comme no moto ba festival esali mpe kaka bien donc oprésente mwa musique na biso na ndenge ya festival bandeko mosusu baoya kuna bamona mpe ke non vie azalaka ne kaka mais batika kokosa yo mama si aza nano na posa na yo olemo bapondu wana bokanga donc mare aza nano na besoin na yo tika na yo kolanda bilanda landa kolanda bato bakosaka bato bamemako na basale toza nao na besoin na yo po mikolo nyonso bazalaka susu te totikala nde na yo akobeta concert wana akosala mpe plein akobeta comme festival eza problème te bato bakoya na bango mpo bato bakolanda banigérien bato bakolanda na bango bacamerounais bakozala bakolanda bato ebele bato bamboka bakozala
bao pe ba congolais ba kolanda ye ba kozala mais ba o ba kolanda ba invité musu baza wana pi ya mindele pe ba kozala e kozala nango ble o mona ba mindele ba kozala wana ba tebele bele ba kozala ba wana c'est normal état que Koffi Olomide biso to pesa ka ba bonne chance ebo banga na bino te donc azana niveau wana a obeta concert a bien même si pas obeta concert il est wera non ya ko kali suste ah ya ko suste Koffi Olomide a ko suste toujours mona ba concert to beta ba concert ba Guinée mutu fotala de ba concert azobeta to beta beta ba Guinée wa ba nini tala ba concert azobeta azana mama si pembeni wana etikala nango ke no yango wana yebisaki ayembaka nde tro na mere afani ti mere na kiti bafani na kiti bazwi guitare nango babeta basala improvisation to bayembela biso banzembo bakala bajino bayemba bakuku bayemba banini ta wana boomema vie sakoli fo azwa terre kosala retraite na ye malemi donc po ndenge aza na besoin le mosusu mpe azwa ta mwa mwana melopose ya suka ata pa mamasi nani bapesa ata mwa beba ya melopose otika vi afanda kimia akebeta na hippodrome te abeta na ye kobeta so ezalaki ya ye moko ndenge alenga na boya alenga na banga mais lokola aza nango festival akozala nde na bato ebele bonne chance aprofite ata na nsima ya bato bakoya na bato mais soki ozolobake wi Koffi akoli bahippodrome wana okoka te bo Weranson baspectacle na oyo toyebaka Weranson est-ce Weranson akoreproduire biso baspectacle wana oyo toyebaka na baconcert ya wera bozomona yango ti wera abeti na bafestival abeti partout bato bazomona même spectacle yango wana azosala baspectacle ye yango wana akola nango yango wana azalaka bongo donc yango wana kaka donc yana eloko kochange te do baspectacle ya wera yango kaka bomona wera aza na age wana mabetaka 2000 silikoti asalaka ba 160 pompage na bavie mosusu akoka te wera abeta asaki ta na ntongo papa 1000 ku bavie mosusu bakoka te wana ya kokoka te akoka te bapesaka chance lokola eza nango festival ayembi neka barumba mais nayebi mpe te soki akokende bamusicien ondire akoke mpe ye moka na mere Koffi Olomide okende mpe ye moka na mere akreye na batina nsima na hippodrome ayebisa yo ya bazotuna mpe bino le mosusu mpe bokozala na meno le mosusu mpe bokozala poema bavisa biso ozala dani bavisa bokona eteke banani baigo banani igo bajamaïque baimmeuble baodile bango bazaza nango bapoto wana ti tout le monde aza na ye wana biso visa ezalaka nango déjà to bavisa ba 4 ans kutu biso tozwa visa sa contrat eza te ma orchestre na visa to na contrat na ya kobeta te ma orchestre ezalaka daya na visa donc biso ya visa ezalaka déjà biso tokobeta so masolo eteke main noire main nini bote wana eza niveau na biso te oleka da baniveau wana niveau na biso te wana niveau ya babano bazobundabunda wana etali bango atisa sénateur tv eza ngonga liloba nini okoyema na bato nyonso oyo balandi oyo na balabala wa liloba ezaka moko donc masolo ya balabala yango toyesaka bino bosabone toujours mpo awawa soki osabone na yo okorate makambo ya kitoko te makambo ya kitoko etikala kotu donc bana tu ya wenye mosika maison mare toyebi ke rendez-vous eza moko le 15 na kati ya france wana arena grande le roi de la forêt angalakisa bato ke non azoclotire donc azokanga fungola ya concert donc concert ekobetama le 15 wana donc boyebake ekotikala kozala na concert ekobeta lokwa ya yango te donc moto akolongola concert wana donc ayebake tokobetele maboko 2025 baconcert eza ebele 2025 kasi baconcert eza ebele mais tokoyeba kaka le jour wana 2025 baconcert eza ebele na problème eza te mais tozozela le 15 eza mosika te bato apoto nde bakojuge mpo bango bakozala kuna koleka te kua donc mpona kosisa tv eza ngonga bambote na ngai na John Wembo le président babi bientôt Afrique du Sud biso mpe tokosala barbecue ya le 15 avril na ndenge Afrique du Sud na Johannesburg wana et pas président John Wembo ye azalaka président tous les fan club oyo bazalaka wana na Johannesburg président John Wembo donc muta makambo na ndenge mokie te muta makambo de sel jeune asomba 3 mapango na Afrique du Sud ye wana bazalaka bongo na Orly Bopila masa na nga moko nouveau marié babi muta tekaka mituka cher na kati ya Cape Town Park wana donc Orly Bopila kaede komona yango te banglais wana ezalaka mwa mpasi eselanga kaka mare na ngai kandi eyali mbote mama na ninel donc bambote na yo place azali triple président papi mavinga ya komi président ya 3 bato donc président ya bana yolo président ya babosi nyonso bazalaka na kati ya mboka epuis président ya bajeune papi mavinga bazalaka bongo na la noblesse dans le sang adolphe ntima na ngola adolphe ntima na ordezo vie nanga moko soin tayibo toujours bambote na yo sans oublier vie nanga pichu nzembo pese nanga bambote
il y a tout le monde c'est un bambote pas boss Kelvis Nkoi là ça zali na musika donc bambote bongo na moni koko maleka prêtre vieux mais bi ke karaté ozoke na kotala mère première fois pesa biso bébé karaté mais koko maleka prêtre baleki o mama tigela o bango yeyo ba David oyo ba douche sénateur koko maleka prêtre mama tanga azokenda bino atikeli yo baleki na yo koko maleka prêtre solo la yaya nazo comprendre te pour karaté kozala na biso te nga na panzi da sango Nico Kai formateur de boss le patron silencieux asombi mapango na kati ya Europe donc asombi lupango na Belgique asombi na Portugal Diego batterie grand libulu bonane na yo kati na ngai nazoboka Nico Kai nazoboka Diego batterie grand libulu merci Gola pour tout Saragondo pesa makambo na nenga fo dola pour to bisinga nga na koloba te mais nyongo na yo ezali donc merci de l'or pour tout basaka bongo na général JR sa majesté général ça ya ba patron donc bambote na yo gote tout ba papa succès bambote na yo place ozali la kota masola bala qui tu travel c'est l'agence ozuma batu poto na facilité na moins cher na kata mboka oyo soko kutana Patrick Mondo PDG mutasuke na PDG Patrick Mondo te lokuta bazala bongo na jogo wa bomba bien Igor Kayala bambote na place ozali pona kosukisa na moni bongo FCC Mobimba a commencé par IML Paulo dos Santos guerrier vandu babi aza guerrier partout aza guerrier na ba parlant guerrier na ba camino aza guerrier na la aza guerrier na kokabela bato aza guerrier kotinda bato poto bambote na place ozali bazala ka bongo na yemoko Baudry Mata de l'Union européenne boté tina kata poche Union européenne panzaka euro so mabi na ngazala kala matrice yo soko na pakola na fa Baudry Mata na fandika calme ya wuli pesel ne famundele o PC kotimba la moko ya zaka taza musika Beatrice ata ya muke soka na lisu simba wana sala bien merci ya wuli pesel gelor nzao les sel na isa les sel geno azaka na beauté ya tutu kaluji na kata mboka gelor nzao azaka bongo na ya agogo mutakanga rompenga bakanga makala donc il faut kutana eloko bien na liboko faut kutana ya agogo donc bambote na yo bobo manel na kata solo donc David Abadi ozobenga te boss bobo manel kota masola bala ekosala bien fali masolo ya mboka donc fali masolo ya mboka donc il faut lingi osala ba voyage ya kitoko ba mimo Luanda bien ozana na condition bien loka kaka fali masolo na kati ya mboka mpona kosukisa tobi plaka da bande sefungwamaki yango plaka da banda alors tozoloba kaka plaka da bande koya plaka da banda bon plaka da bande yango oyo masolo esi ebandaki donc sala mbangu oyo kokangaka place no mpo mikolo ekomi soko owumisi bato batondi donc biloko ekomi kosila avant donc bato likolo ya bato surtout dimanche donc fo osalaka da makasa na yo avant jour moko obomba place na bien na plaka da banda donc awawa bambote na ye moko plaka nzanza tomoni bongo maître Chitoko bambote na yo matondo lucien bambote na yo tout le monde bazaka na plaka da banda topesi bino bambote. À la prochaine, Toza toujours Nabi. Merci beaucoup à toi, boss les petits. Boss les petits. Boss les petits. On t'attend Molarana caché un visa à la poche. C'est au bimisi à betting balamoko. Boss les petits, kota masola balabala, et ça la bien, tout. Au bolinga David et mais biso to linga kabino, sikila kompoto, fa kompoto, kapuzako. Mangela et sa position zigila kumpu bata Mangela pesa biso bazala na bakoka David te ba pesa sous position te Mangela kota masola balabala ekosala bien fiso mukenda beda shuda ngola ngana drisha to fani benda tozo tonga yo Jino batazawana Jino azana yo Jino bala alo beda shuda ngola ngana drisha tozo tonga yo abatinde mna ta voge so atimeka ta voge pas David awa ngana sali nanga donc Jino azana prêt fisto mukenda beda shuda ngola 2025 Goblis Armando depuis Portugal vous arazarana David mais je reste pour Shabana Luanda a commis pour Shabana ya Lisboa je reste kwanza mbikota masola balabala ekosala bien ala django batutu à Portugal kuna donc bongisa kala mingi te tozazana bino merci le banzadio mona pota sika kota masola balabala ekosala bien on a ça ciao